encourager bino musala eza bien. Musala vraiment eza quelque chose de bien. Et l'autre mususu ozomona ezofuta ote mais ceux qui nzamba bateli okomi na pension ndoko yeba ke musala eza elo moko ya malamu elongola ba stress elongola makambo ebele sans vous mentir. Lelo vraiment na sepeli makasi mois décembre ezarmo moko na sepela nango mingi. En tout cas nasala ambiance nanga na ndako, nasala pe ambiance nanga na musala. Tozaki vraiment vendredi passé ezaki restreinte, ezaki juste kaka chef nanga na quelqu'un bato musala na biso tokindeki toliaki na restaurant wana ezalaki samedi oyeleki nomo boyebi biso tolata ba lunette so nango na ba photo nango na otila bino olakisa bino oyo ya samedi oyelekaki et pardon oyelekaki vendredi passé ezali pe kitoko makasi. Voilà, en tout cas na sepele nango bozela elekaki kitoko makasi wana ezalaki vendredi passé tokendeki wana ezalaki juste toyaki kaka bato ya misala na biso kaka wa tozali na biso mingi te botala. Voilà ndeka tozala na mwa groupe na biso ya mosala biso ye bomoni donc biso wana bomoni nde tozalaki jour wana ezalaki vendredi passé. Voilà donc voilà tozala kola toza lokwa deux groupes o bomona muta liboso na côté na tie musapi nanga eza chef nanga chef nanga te chef nanga za koto te ouais eza chef nanga te eza nga moko ti bandeko. Voilà so na baloli boye oyo aza koto muta liboso chef nanga oyo alandi aza chef nanga te wana eza groupe bato musu biso na musana tozalaka mibale oyo aza koto nanga na suka chef nanga misatu wana bango mpe baza bato ya groupe mususu mais toyokana tellement bien toza na même société na biloko toliaka ensemble atoaki na restaurant tozolia c'était vraiment bien elekaki très très bien awa bomona awa mwa vidéo nde tozolia oyo ezalaki vendredi passé na compte ka ya musala biso wana na compte ya musala tozolia bandeko za kitoko makasi. Voilà bomoni voilà donc bandeko nanga musala ezaka elo moko bien. Donc vendredi passé tozaki juste kaka bato ya groupe na biso to sepela toliaki pe bien. En tout cas elekaki très très bien likambo na mutu te vraiment bandeko nanga sans vous mentir soki penzo salaka te lobaki mobali naza na mbongo ebele boza na bambongo na bino ebele ou bien le mususu ogérer biloko na bino soki ozogérer deya biloko ya mobali no ozogérer bandako ya mobali no ozogérer bandako wana eza deya mosala. Mais soki oyo oza kaka ke olamuki olambi ofandi na yo osilisi otali ba YouTube bana baye olambeli bango te mama wana ya mosala te wana eza biloko moko ya malamu te wana vraiment ndeko nanga na osenga otelema bomonde totelemaka nde tovanda na ndako boye tozaka pe na mipepe mususu eyo ezaka nécessaire na nzoto mais ekota te. Mais tant ozobima pe libanda ozwa pe mupepe mususu ozwa pe mentalité mususu okutana pe na ba collègue surtout so okutana na ba collègue bien nde nga nakutana na bango. En tout cas nga misala nyonso na sala banda na botama nakutana toujours na ba collègue malamu tana ndo sa na train kuna ko tozanga na ba collègue formonté parce que air nyonso tout oza na mouvement lemso do lelo tamboli na o lelo tamboli na oyo mais banda na pe na mboka oyo. En tout cas na Nzambe abenisanga na kutana na ba collègue malamu yanga bongo nanga na sala bon matin wana pona olamisa bino conscience bandeko nanga parce que soko ozovanda mingi na ndako obanda kolia pe mingi. Donc ozaka na de biloko soit ozolia trop okomi munene makasi ememeli ba maladie soit oza na souci obanda kolia vraiment te ekomemelo su ba maladie ba cancer musu eyaka kaka pona nini ozolia malamu te estomac na wezo senga olia bien ozolia malamu te e bandi ko produire sikoyo ba acide moko boye parce que ozolia bien te lobi okomi na cancer ya estomac okomi na pancréas okomi na ba maladie ebele. Alors bandi ko nanga lukata musala même pas temps plein olukino nga sala nanga temps plein te
mais na salaka vraiment na saka tu connais vraiment ça a plus ou moins 6 heures du temps. Si on a bandi 7h30 si 13h30. Donc ils ont déjà ébélé pour nanga et ça la rend bien. Donc na zappé debout donc et ça la rend qui to makasi. Voilà bande konanga donc eza ngona pe oza intégrer na société ozo futa ba taxe na yo lobi so ozu pension à l'état au baxi likolo na pension na yo ngapi na ba kata kanga mbongo pension et puis ba kata mbongo mukete belé hein au bakata a na pension. Voilà bande konanga alors les lopé les londe tozaki na fête penza oyo ya musana biso ya batu nyonso to kendeki en tout cas to bini to sepeli bande konanga ilikaki très bien vous en avez bino moi vidéo mais na osande ni faut kolongola banzembo na bango vraiment et ça la pena ki to mingi na longwaka volume hein na longola volume nyonso parce que donc il est à Kamakambo posé là dans l'axabino voilà et volume ya ngai wana ngana na zobina botala wana collègue nanga musala to lingana mingi to tambola na omoni na ka intégrer donc yo za camarade ya mundele ya faut que vous allez intégrer et ça là qui to makasi nga wana pa na boa kami na obina musungu ya kopea kuzwanga koko wana pa bi na otikala dano simate ba ikuzwanga to boa kami pena to ko bina vraiment de kolanga oboya biso wana to ko bina na biso tozo sepela voilà. Si vous avez mis ma bé, au moins la danoise bozo finga voilà. Donc bande konanga bango bomoninga wana en tout cas na sala nanga o pezaki jour to kendeki o ezaki vendredi passé on a l'accident na ba collègue to kendeki o ezaki vendredi passé voilà. Donc ba fête esili na compte ya mosala sikoyo o etikali kaka etikali ba fête to kendeza ba fête ya voilà ce que ba fête etikali ezaka ba fête c'est quoi famille donc biso semaine ezo auto banda bolimbisi semaine auto banda jeudi nango biso to sisi musala to kangi et puis to zipe ba vol to na kesi koyo na Scandinavie kuna nde na fêter Noël na fêter pe bonne année na yezonga après bonne année. Voilà la famille un peu mon programme nanga comment je vais faire. Alors vraiment bandeko surtout bana mibali bo salaka eza bien ozo bongisa pension parce que tu es quand même na bamboko ezate sou leto kola lisu to zangi mbongo to bande tungisa lisu bana na biso te to linga bana na biso basepela monde to ya kokuta bana mindele ndi basepela ba parents na ba batungisa bango te pona basala bafuta ba pension na bango bafuta ba na ebité so babenga bafuta ba makamna bango ebele lelo tango bakoli ba parents na bazolia bien kutu bazana ba extra ba mbongo ba opesa bana na bango biso lokwa to yaki na ba parents te donc biso foto nyo kwama alors to linga ke bana na biso sikoyo ba dio kwama te ezapete bakoma bana moso ba Western Union bakoma bana moko ya konyo kwama surtout ba parents belé emso salite osala ka ba cop otoninda kuna kisasa lobi komi ko ke ko vanda kuna ozana pension te pension de commission bana bama ndeso ko tindelo ba Western Union ezaki to te to za quand même esclave te to bita tata za ba mwindo mais quand même to yena poto faut s'intégrer foto za lokwa to landa lokola bato ba yena mboka oyo nde ba osala biso to kozala wana te to nyo kwa makaka to za ka ba esclave bato bana na biso pe ba botami ba koma su ba esclave na biso ezaki to côté alors bandeko bo raisonner très bien botala ndeni mboka ezokende soki mboka na biso ezokende bien te
okoki kokende koinvestir te okoki kotia mbongo na yo te place oyo ezokende malamu te fo tia mbongo no place oyo ezokende malamu soit investir na bana na oyo baza awa okoti bango baekole ya bien baekole privé mpe ya bien ezali bauniversité ya malamu okotisi bango mpo na lobilobi bana no bazala bien olie okende koinvestir place moko boya insécurité oyebi te soko kovanda lobilobi mpe oke kuna obeli ekomisi obana botinda tike nazonga na ya traitement. Il faut bien raisonner place nini ozokende koinvestir mais soko omoni ke eza bien mpo na yo en tout cas kohésite te investir na yo. Mami zela moke pardon na rappele yo pardon kaka 5 minutes kaka. Alors donc voilà bandeko na donc kohésite na yo te kende koinvestir. Bon nga vraiment na bandi nanga kotika bino c'était juste na ekolamisa conscience ya moto moko oyo ta mosusu alingaka luka mosala mais aza na hésitation kohésite te ndeko nanga luka mosala eza bien donc pona santé na yo d'abord pona bakole kokende kuta na mosala wana environnement ndenge obanda kobima eko-aider au vivre longue vie bato mingi basala te baumela na mokili te bakomala miso bakomi na bamaladi bakomi na basouci omoi ka lobilobi omona kaka soki otali kaka to ya bato oyo basesuicidaka omoi ka mingi basala te parce que ata olingaki komisala lelo moko abien te moke na mosala okutani na bacollègue osololi ochange omoi ala miso pa olongoli baesprit wana omoni nga neti par exemple soki lelo natikala ye na ndako nange natika na ndako eloko osala malungi eza te tu vois après ni meler na ke na se défouler na meli vin rouge na nga na bini na lie bien na bini ngai oyo nasala nini na zongi. Alors bandeko na nga en tout cas c'était ça. Je voulais un peu kolamisa bino conscience mosala eza kitoko makasi mosala échangeaka bato mosala bato ebele ozomona soki lelo baotonga bandako ya bien bakosala makambo ya bien parce que bazosala mpe bazoéconomiser ozo comprendre mais soki yo olingaka kosala te ozaka wana omoni baninga basalaka yo ndokende kosengaka bango bambongo bamatolo pesanga salanga boye naza na courant te bakiselanga mwa 20 bakiselanga mwa 10 non. Surtout bato mosusu aza na poto mais azaka bisenga pa baninga vi asalaka mais yo vi azosala yo li kosala te bakabela koka mais non moto bongo bloqué ye ndeko nanga so moni moto aza na poto ali kosala te abengaka toujours pesanga 10 pesanga 20 à la fin bloqué ye wana eza aux esclaves na ete opeya babengaka servitude ou quoi omona pe mutu ya makasi aleki okutu na makasi aleki yo na nyonso aleki yo na makasi na mulai na nyonso aleki kosala te mais lobilobi na courant te kotindelanga 10 keloko nazangi transport mais non wana okomini okomi boyi na ye biso nyonso toyaki koluka. En tout cas bandi wana bolamisa conscience c'était juste ça bino bolba bosaka pe ba vidéo bolamisa bato conscience bino bosaka ba vidéo barando vidéo na sala eza bien et lamisa conscience mais bo partager en te bo tala ngo pete bino bolina bino ka ba vidéo barando mais nga vraiment na osala effort ba vidéo na nga ka kolamisa conscience bino mo pe bomoni na sala ata ba 6 mois oyo nasala ka kolamisa conscience et puis napesa na kota nanga sous ba live mingi te donc je vais na memaka YouTube nanga ndengwana pas beaucoup de live kolamisa ka conscience oya li kolamisa conscience atali oya boyi na ake kotala ne rando moto faza la libre akene sika alingi botika la malamu. Je vous love en tout cas bye bye.